na ete na data leloyo ba para ebele okende okuta mwana aza ko se comporter mabe azui décision ko bengana na ndako tozali ko yoka ete na mikolo leloyo okende okuta bana ba balabala ba shege na ba société na biso bana baza abandonné na bari pona nini parce que ba para ba lembiye mwana komisa muzulu mwana ko matata mwana za suko yoka ba parente discipline nyonso ba para batante na mwana oyo mutu matata esimbi yakate suka ba para ba komina décision ou bien yako benga na mwana uba musupi basiba benga bango bana bazali ko kendeja na balabala matena na biso na ba baza ko landaka yango ba komona ete to bandaka toujours na ba question ezali ete mwana oyo na balabala oyo parent o abandonné ye oyo parent olobete mwana oyo nganeza suko simba te oyo parent zali ko lobete mwana oyo c'est impossible mwana ngai te na benga na ndako na ngai role ngo zali ko pesa mpe ba nani responsabilité na ozali ko tia yango wapi est-ce que ozali ko kende contrairement na loba na nzambe oyo zali ko loba na mokanda ya proverbe ete respect ba parents esengo ba parents couronne ba parents ezali bana yo outi ko tia makila na mabele oyo oza responsable responsabilité na yo lelo yo okomi ko abandonner ngo olobete mwana oyo ngai ete etika ke na balabala mituna ezali ko ya ava ya mboyi to continue émission na biso oyo est-ce que ba parents oyo basi basundoli bana bona balabala est-ce que ba parents oyo ba abandonner bana bango ba bete bana oyo c'est incontrôlable baza su ya biso te babima na ndako bana yango role ba parents oyo esi ekwete to bible lobi nini concernant bana oyo émission na biso sur la vérité ekolobaka la vérité eto continue kaka vérité yango to ye awa na poko eleloyo pona ko yebisa bino te mutu akene mosika te tika ete ba réponse kati na question oyo ya na programme oyo ezali ko ya en deuxième position tika ete dokende et puis tozali ko zonga ngai l'impresario Joachim Zambwana nazali ko présenter émission na poko eleloyo merci ko kende mosika te responsabilité ba parents si bana yango tozali na pokwa ya leloyo bande ko na ngai tozali ko loba ete parents ye moko azui de soin ya ko yesa vie na mokili oyo to kati na mama azui zemi mama boti mwana aina société biso nyonso to yebi ete mwana oyo asiliko bota ma azana papa azali na mama papa bazala ensemble te azana ba parents mutu moko te aya na mokili oyo ye moko mutu nyonso aya na ba parents responsabilité ba parents devant bana question to poser ki est-ce que na société na biso batu bazali ke bango mo bazui décision ya kotia molimo na mokili oyo mais bien après parce que moi nazali ko se comporter mabe ba parents bazui décision ya kotia mwana na balabala to ba benganie peut-être azali mwana ya mwasi parce que azuizemi balobi mwana oyo tozana besoin de soutenir pour baby
peut-être mwana mobali po akoti na banzela badiamba badroge bakoboma bato kobunda bitumba koyiba makambo ndenge na ndenge baparent bayoki yango balobi ete banda lelo oyo mwana oyo ya biso lisusu te bima na ndako. Question ezalaki bongo mwana so akei na société na balabala eske kombo na yo titre no elongwe ngai te émission oyo pe ya la vérité te mais Bible lobi ete na mokanda ya proverbe ete baparent esengo na bango ezali couronne ya bana na bango. Bana soki bazali kosala malamu na mokili oyo parent quel que soit le cas, quel que soit bisika ozali okomona ete mokili eko reconnaître likolo ya bana. Baparent mingi na data lelo oyo bakomi bakoko bazali makasi ya kosala te bazali ko se réjouir pour l'année passée babotaki na bango bana na bazali kosunga bango. Baparent ebele pe na mokola lelo oyo baza koyoka sango ete mwana te la koma boye mwana na yo mais mwana wana papa bafandaka ensemble te. Pona nini? Parce que Bible le ete parents ne provoquez pas vos enfants. Mais tokena na côté oyo ezali banga côté ezali matata bana bazali ke azana ba possibilité mais ba parents na aza ko reconnaître bango te. Pourquoi? Parce qu'il y a un mauvais souvenir quelque part na vie na ye na tango azali ko kola na bomwana. Papa a négligé qui est, papa bengana ke na balabala, papa kendaki ko teka ye to abandonné totalement ke bima na ndako na ngai. Bien après mwana wana abongi na vie na ye. Batu bazali quelque part bazwaki soin na ye. Bazula ki yo parent responsabilité. Mwana wana tanga bongi akomi ko reconnaître yo lisusu te azomona batu mususu basali saka na balabala mais yo parent te. Pourquoi? Parce que ça a un mauvais souvenir. Biloko yango Bible lobi na mukanda Ephésiens 6:4 ete parent ko provoquer bana na yo te. Lilo bana nzambe ko yiko leka te. Soki Bible ezali ko pesa ordre ete ba parent ba provoquer bana te. Oui, parce que makambo ezali ba parent ba wiko sala pe bana ba ko mi provoquer bana ba ko tambola ma. Ton frère Nabino Joachim Zambwana ngam nazali impresario Nabino na poko ya leloyo nazali accompagner na sœur na biso mama Ani denga azali awa bana ko accompagner biso mingi te bona mona presque chaque fois na ba émission na biso azana contrat na biso pona ko aider bino to ko aider biso ko tuna ka mituna pe biyano pe ko yoka ba opinion oyo ezali ko ya epa na bino bandeko. Vérité ya poko ya leloyo sans plus tarder tozali ko lobe la vérité concernant responsabilité ya ba parents devant bana. Na banza ser na biso nazana mwa mutuna mukepo na yo est-ce que ozana idée concernant vérité ni to réalité ni oyebi responsabilité ni oyebi précisément na Bible parce que vérité kutaka na Bible oyo ozana idée concernant responsabilité ya parents devant bana ezandenge nini? Vraiment eza question moka malamu po kala mingi te nazali kotanga na Ephésiens chapitre 6 verset 4 bandi ezali kolobela bana kati na bapanga na bango et puis proverbe du 7 na 6. Ok, so il a compris Ephésiens 6 4, n'est-ce pas? Oui. Eza kolobela ba parents boko ko provoquer bana na binote to boko ko hériter bana na binote. Mais bon, en tout cas, ce qui n'a pas bien agenda nanga to note nanga na ba recherche o ngana sali responsabilité ba parents devant bana okoya komona ete les deux versets bibliques on yotu ko tanga na Ephésiens 6:4 pe na Proverbe 17:6 okoya komona ete ya solo wana de bisika penza matea na biso ezali très concentré parce que tozali komona ete na data leloyo ba parents bazali pe ko provoquer bana d'après yo comment parent akoyi ko provoquer le mwana. Bon, ezana wandenge ebele po bapanga mususu omona azana bana mibale to misatu ako provoquer bana na ndenge nini ou bien alingi oyo azana mayele oyo azali na mayele te azolinga yete mais abosani eke oyo bayini wana ezosala pasi
ezosala pasi omona vine ne nyonso vine nyonso ekomi touché n'est-ce eza pas touché bon sikoyo baparent oyo bazali ke soki amoni ke mwana oyo alingi te na société na biso omona anéglige na ndako epuis alobi ke alebima na ndako nanga parce ke ozwi zemi ou bien parce que mwana mbala akoti na badiamba na badrogue epuis mwana wana akomi totalement néglige efe nini ezali na bana oyo bazali ke baparent bachasse bango na bandako na bango bakende na libanda bon esalaka mpasi na kati ya mitema mpo bayebi teke bana wana ntango bakende na libanda fiti na bango ekozala ndenge nini ntango mosusu fiti na bango ekozala bien bon na ntango ekomi bien babosani baparent na bango na tâche oyo batika na mitema na bango banegligeaka bango na ntango bandi komona clair ke en tout cas vi na ebongi bon apréfère akende koede motu mosusu alokotaki ye na libanda ke aya kopesa na yo papa onégligaki ye na ntango azalaki na besoin na yo bongo makambo nini ekoki kosala mpenza ke mwana na ndako négligence ekoti to mwana na ndako bacomportement na ye totalement échangé d'après yo bon eyaka na ndenge bamosusu faute mingi ezala na baparent na sens nini faute po soki yo parent olingi te mwana oyo abeba fo otelema makasi faut otelema makasi même proverbe 16 si je me trompe pas dans chapitre 16 31